Carmen Odia, Dosé. Carmel Odia, Mama Dosé. Dosé, bakumo bengo na ba chaîne nyonso, pe be mission gozo sala, yo moko pe, tala kaka na chaîne na yo, ndenge landani, na Karine. Ozo bela, mozo ganga, toujours na Karine. Carmel Odia, Dosé, Yomogo yebi po. Vous habitez ici dans le quartier là, ça? Pourquoi? Non, parce que de vue de loin, je t'intéresse. Non, je te connais pas. Moi je m'appelle, c'est vous, maman. Eliane. Quoi? Eliane. Mbote, ba papa, ba mama, bandeko. Mbote, ba rando, na ba randonnette. Mbote, batoyo, balingaka, rando, na ba oyo, balingaka, randote. Mbote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote, bana mike, na ba bébé. Mbote, ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Carmel Odia. Oyebi biographie na bino bien. Karine Mokonzi. Alobi, tangu, azalaki na wata, azako mona yo. Nandengo zako lobane, mais soki azako kipeote, pona ko protéger leader. Mais na yebike Karine Mokonzi. Modèle à l'obéli, toujours ayok la komawa. Oui. Yomoko kanisa kati o betela biso, o lela. Ngana zalaki na bandeko basi, bango pe baliyokaki kati na yo, balelaki. Mais Karine Mokonzi, naza sir, ayebi papasi na yo banda kala, Carmen Odia. Tango zo kosa biso, la fille à papa. Mais Karine Mokonzi ayebaki, Oza, la fille de Ningien. La fille de Ningien. Ya mutu mogote. Donc, Oza mutoyo azala na papate. Naza contre bato bazanga papate. Naza na solidarité na bato bazanga ba papa. To ba yebi ba papa na bangote. Mais yo Carmen Odia, tango zako loba, la fille à papa. En tout cas, toza okanisa. Ozali mwana ya général. Karine Mokonzi nde mwana ya Mokati Mbila. Na influence obanda kolobela. Yangwa na lobi Dosé. Soki na lobi Dosé ezali susu. Pour 2020, Carmen Odia. Le 22 avril, ezalaka jour yo botama. Anniversaire na yo. Tango zongi. Na kati ya net ou bien tango ye o se lancer pote obanda ko sala bémission babanda ko yamba yo oye ko vanda penza libela na net avant anniversaire na yo to oui ezalaki avant anniversaire na yo le 22 avril. Alors Carmen Odia obetaki susu lisolo yona Karine Mokonzi boza lokola mapasa. Donc tango zoloba lokola mapasa ozo zoye boza ajimoko bozali presque bomona naka. Donc na mutu na yo oyebiye azama plipasa na yo. Obakisaki lisusu batu bazako benga bino pe mapasa po bazako mona yo na ye elongi kokana. Mais nyonso wana ezaki na mutu na yo. Donc oza mutu moko na batu bakende na la samba mutu oyo yo tchaka oyo linga azala lipasa na yo azala ndekono eza Karine Mokonzi. Na yebi ata bozali binemi d'enfance tina mukola lelo na yebi yo Carmen Odia kaka na malobano na tangu wana yo mokoloba bien. Mama Nabino akufa
sima yo ke la samba, donc dans quelques mois, yo moko polo bien. Et puis oloba bien na kati na yo. Na émission kati pale ketchu. Ozako loba na te na bandeko no. Yango lela makasi tango mama na kufaki. Alors, ondimeli nga lisusu Karine Mokonzi tango yasiko na la samba. Tango monaki ye, osantiraki oyo azali pasano azandeko no. Donc, lokola botikala kozala bamite. Yango mutu esalaka yo ozala ennemi bien-aimé. Po yoza ennemi bien-aimé. Yango toujours au pratikaka. Nako fingote Karine. Nako fingote Karine. Yango ngana sengi odose. Avokoma ennemi mal aimé. Nangaite na la Chine. Pour la Chine, bango batalaka kaka leader na bango. Bango nyonso pona leader. En bref, ba chinois baza ba communiste. Nyonso akome basalaka ngo mbala moko. Basekaka mbala moko. Basilikaka mbala moko. Yango wana Carmen Odia. Carmen Odia. Oyebi bien. Ba chaîne nyonso wana ezolanda yo parce que oyebi koloba oza monoko. Oyebi ko classer posa na biloko no ozo créer ezo simba. Ça c'est vrai. Donc ba chaîne wana soki balingi ba ya likambo etali randu, etali polémique, etali clash. Donc équipe na bino wana mutezo bangisa. Yo Carmel Odia, Malika Mania, Bino Bobangisaka Makas, Obakisi Fivet Mayemba. Donc, l'équipe na bino wana, Bozali Kobangisa, Yango yo Carmel Odia, le kola olobaka vraiment na kaliki le belé, Yango banda 2020 tilelo, ba itili balandaka yo, bazo itilize yo. Na makamba Karine bango tout. Bazo ya pana yo, oya koloba na place na bango pe lobango modèle oyo lingi. Yango na lobino dosé. Karine Mokonzi atangaka makamono te, mais na direct elekaki atangaki. Soka atangaki yo moko comprendre. Alobi bien akipa yo te pona leader pona apesaki yo exemple. Exemple ne eza réel, eza exemple ya lo kutake neti ya Yvette Kalombo azo pesa exemple po yindisa. Mais Karine Mokonzi apesaki exemple ya yo pote abongisa. Yango nga papa robo na yeli yo pe émission ya kubongisa. Na sotaki kutu. Tangu yo ye 2020 landa maloba ozako loba. Ozako sala neti opusa na penepe na Karine. Ozako loba makambu ya malamu ya Karine. Landa bien 2020 e bandeli nyonso. Ozako loba makambu kaka bien pona Karine. Bien sûr, ozako tia toujours fier baye bayo ozali adversaire ya Karine Mokonzi. Mais batu bazako yamba yo ba monaki ozako pusana penepe na Karine. Alors na yebike eloko nini ezotindo zonga sima. Ata bokoma mapasa na ndenge solo te. Ata bokoma ba camarade na ndenge solo te. Mais calculez bien. Carmen Odia. Partout otakaka esimbaka. Bato maboke bazo banga yo ke bato mususu. O remarka kite. Ata bakangisaki Fivet Mayemba. Mais bazo banga nde yo na Malika Mania. Parce que bino modèle bolobaka. Même justice po kanga bino. En tout cas, oyako kanga bino. Abandi sika. Po bolobaka bien bo deviaka. Mi beko mboka na ndenge moko ya swe. Boza penza mayele. Yango batu wana tout bomonaka. Kanisa bien Carmen Odia. Ba chroniqueuse na ba chroniqueur o baso yambayo na ba site wana. Est-ce que batu wana nyonso batanga te? Baza mayele te? Mais pourquoi bazo yambo ya trop ke Fivet Mayemba? Parce que ba yebi elobelino ndenge salaka. Et swaka pe olonga ka justice. Na malobano sans kokene na justice. Yango nga na lobi dosé.
pour ce que dosé en tout cas ba chinois ba kopeso ba surprise aux elakité kanisa yomoko. Bon, na kotina lika mususu. Carmen Odia, yo ozotia siko boye. Yo ozali mutumoko ozalaka mobulu te Karine Mokonzi nde mobulu. Nde ngwana te. Olobaka tout le temps botuna mibali boye, soki nga na bima na nani. Olobaka botuna batu boye nana tekanga. Botuna ba musicien na bima na nani. Alors pourquoi pas obima na mutu moko kaka azalaki secret na milieu musique azako ya boss azopesa mbongo mais alinga kite ba yeba abimaka na yo parce que ozaki muke et puis soki ba yebaki ye mutalinga ko sambwa alors c'est normal ba ko bomba ou bien tant mususu soko bimaki na mibali pensa te mais elakisi te ki ozaki mobulu te po nano totuni ba viete neti ba 7e bagarre na totuni bango te ba kisi njora na totuni bango te so ba bima na yo ba vie ba zebele na kata Congo tant moso bima na ba vie ozana tina o komparaka yona Karine Mokonzi te na makambo etali sentiment ya nzoto parce que yomoko loba bozali mapasa omonake lokola mapasa batu babengaka yona ye neti bokokani na bilongi donc lokola okomise mapasa yope ozana même sentiment que Karine Mokonzi soko monaki Karine Mokonzi abimaki na musicien moko boy seke yobimaki na camarade musicien wana mais abombaka ba secret soki bayebi ye abimaki na yo na ndako libale kufi abebisi makambo bela vina ye alors yoza protégé ou bien obimaki na ba vie bana basi alors koloba na biso kaka teke yo oza soki ndenge nini etanke oleka na ba milliers nyonso wana Carmen Odia oke copier yo wana te bosala na Hans Luzolo soki bosala moi parti ya gag na Hans Luzolo parce que Karine azana poto ozo continuer kolingo zala kaka lipasa na ye Karine Mokonzi bon na kina longwe oyembangu o remplacer na micro posa lipasa no problème ezati o mekipe ba gag mena Hans Luzolo oya sala kaka na Karine Mokonzi mais dossier wana to bombiango e bongi dosé parce que tangu ba chinois ba koyile yo nga papa robo na koyana analyse ou bien bon nga na sala ba analyse moke na yaka nena ba hypothèse na kanisa hypothèse ezelo ko malamu te pa na yo pa bato mosusu hypothèse zaka bien mais hypothèse tango na kosalaka na kombo Karine en tout cas ezalaka moins risque hypothèse na bendis nango Carmen Odia tala nanu parti oyoyo yesketi bosala na Hans Luzolo ndengi Hans Luzolo pakata kimbango kanisa yango bien kebe koza la réalité mokili yango en tout cas ezali penza elengi ndengwana te Carmen Odia olobi nini osepeli na gag yango otalaka yango ya tro oyebi non Eliane kombo na yo nani mama te turo pesa kombolo Carmen Odia. Vous habitez ici dans le quartier là, hein? Pourquoi? Non, parce que de vue de loin, je t'intéresse. Non, je te connais pas. Moi je m'appelle, c'est vous maman. Eliane. Quoi? Eliane. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan sur Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. On a chaîne de chaque topo, il y a boss JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi ya Combat TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Combat Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan sur Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. On a chaîne de chaque topo, il y a boss JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan sur Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. On a chaîne de chaque topo, il y a boss JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.